Kilo Star. Tia sala boy. Pour faire ça comme on a. C'est un aïe là-bas. Marina là-bas. Ou bien que tu vas foncer na été. Ou bien que tu vas net na été. Et puis maman oh yaki na ba yaki pe na kabelo te yaki ba kabelo apparemment yaki ba synthétique. On da kabelo. Na ibi ete. Ah nan. Ka siende kolo ba beriki o ba nan bande. Na ibi matik nani na ibi matik kabelo. Na ibi Azebele ba la joie kabelo. La joie kabelo maman la joie kabelo Esther kabelo akufa na ekutu donc na bande ko bele ba kabelo il y a danger. Oh. Na ibi ba Marina ndeka tumba. Naebi Marie-Jeanne Bolola banda kabelo tongo. Naebi Bijou la reine banda kabelo tongo. Naebi Maman et Bakata ba couleur banda kabelo tongo. Naebi Irsil Pechanga Black Line abanda ba kabelo tongo. Naebi mère nanga Melvi Kandela patrona banda ba kabelo tongo. Melinga ngondete. Ya raninga na suka aussi. Hein? Au moins naebi dina na douce. Abanda ba kabelo tongo. Siko mutu tangi na kobo na yebi ete. Par rapport à mais déjà moutons sont déstabilisés artistes et comédiens à des sarabino est-ce que vous avez regardé la télévision et puis bana ba famille na bango ba basi ya batu ne yolobi mouton déstabilisé ba artistes et comédiens na raconte mouton déstabilisé ba artistes oh là muso kuti kayu na yo pas artiste ya biso tout na tie ba artiste. Donc en général, na contre Batouana, outi Caillou, on a parlé au Vandi Botala, l'aime sous Illustar, alors jouer na moi, Egypte, na Moukousse, Koseka, on a eu des stressés, l'aime sous Mundele, na Mino, on a bête au 4 mbata. Net hier, on a sali Badiega, ça a Caillouté. Allez, on a si même toi bateau. Il y a un sinatin comme on a eu. On a makala, bandeko makala bolimbi, sanga tora bandeko, on a famille na bino, na fingi binote. Mais makala les ara. Et puis milliers makala ngunza les destin na fingite makala ngunza les destin ils a makala moko boye to yebi biso tout makala ngunza les destin ils a makala moko boye par rapport à soubassement na nenga mafweba kimbonga na tout fenya mangwako faut que na nenga banado faut que na nenga yepsi pour so côté na nenga ya garura OK écoute na beloti ba fossette tiens on a ndé wa kuna plaisir tala mutu mo boye valoriser culture na ye. C'est pas que petit n'amant bende qu'on a boy à petit bon à petit na âge à joueur boy qui n'a presté boy devant ba mindele belé à lobby lingala o ba joueur na biso à valoriser langue na biso o ba joueur na biso ba noza na moi mon kokoso ya koloba on va beta on ngalinga français te ngalinga calcul pour na calcul na moi auteur ya ko calculer makamuna kitoko mais français là musino ko la passe aller na le bela ba sekinga on a linga ngati na ba chinga no linga français langue nationale langue na ça à l'aise pour na fona s'exprimer fona vanda wana malgré ba français on tout temps on a ba chik Isaki News Télévision l'homme simple José Young Bakishan ma bien, vie et l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosolam, yeah, Sosolam, Merci beaucoup Balandia, Isaki News Télévision. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Air Bolanda. Émission d'Abisson à 4 Isaki News Télévision. Commentez, likez, partagez, s'abonner vraiment et vous ça l'Abisso bien. Merci à abonner fidèle au la bienvenue. Azan que ça va commenter hein? Abonner mon roté. Azan vraiment fidèle Nabisso depuis le démarrage chaîne Nabisso jusqu'à présent à commenter à liker. J'espère à partager après. Abonner à Obatika vraiment bien peu ça la bienvenue et au ça vraiment biso bien na lingi bino vraiment mingi otombe la vidéo somba liboso exercice c'est vraiment non senga bino bo s'abonner massivement bo s'abonner en désordre à pagaille na kati ya Isaki News Télévision ndebo wandoza vraiment ben fo na bino
na temps réel. Merci beaucoup na bino nyo surtout. Lelo no yambela bino vraiment moko ya famille Libota na kombo ya papa le kiteka et longo na to robeta masolo ya théâtre ya famille Libota to robeta masolo ya musique parce que la musique na fuite et kota ki des gens na sûr que boyebi déjà ezo kitezo mata na côté musique to lobela ngo pe na teka papa le qui a famille Libota parce que yepe a lobela nyonso en tout cas bozala scotché branché Olanda biso du début jusqu'à la fin. Papa leki ya famille Libota to yebi de so a uti wa pita nzela non c'est là na gauche ta côté papa leki ça va? Oui, ça va Vraiment. Et c'est mon yo hein? Ouais, merci beaucoup merci d'abord de répondre à l'invitation là. Moi la vie ouais. Ça y est, t'as la rapide fanatique oui. Ah bon? Pas fan dans la biso. Merci. Tu n'as pas parlé de tellement ton pouvoir, tu as opposé pour la rose à la déjà dans l'opposition, c'est que bon à pouvoir. Tu vu que belle vie quand il a patronne là, ma maman chérie n'a pas si bambo te place à Zalibi, famille bota mobimba. Et belele. Attendez, vous appelez Pelé. Beloti ba fossette. Merci beaucoup d'endengue à la salutation envers la patronne, waza maman na bino quoi. Ouais, pour la santé comme tu nous matin, nzamba zo sungana ye zo mona ngana ba médicament. Donc nazana nga vraiment kitoko na ngola nzambe so mona na 4 kitoko boto na buka palace. Oui, so mina première riz. Donc so ye wana vraiment ozala jamais déci okuta bena piscine na biso kitoko ezawana et puis kodame awa kolia komela salle ya gymnastique pe zawana so na posa mon muscle bo mini biso bata mikuse to linga suko vimba trop te to mo sala mingi taille ngana ba miko ba nga taille ST mais taille L ngana L ST vraiment L ngana L. Merci beaucoup ba question eza nga ba réponse ezali ayo voilà papa le qui a famille Libota c'est pour yeba moi parcours non mukie. Par respect, on a le chapeau, on a Nicolas Messa, il y a beaucoup de place, on peut se vendre des kitoko. Non, merci à mon président Herman Kasson Molimo, Ebenezer climatiseur automatique, tout montre. Papa n'a pris pressé quand on a mis ici que winner depuis Canada. Pourquoi pas maman na biso au hasard à Paris wana maman chérie. Yansimine donc il y en a bien que moi si Nzambe, moi ça a un complexe, ti akina poto ça complexe. Tabana konti kone sa complexe na pesi président ngai de Kos Gaba na tela lumière mote wana babisiko lekale wana banda non parcours na pesi na bato mote na pesi mama ngai ifogu Renate Ndaya mbongo linga makele te vraiment mama ifogu Ndaya Renate mote place zali donc te ka super maestro moi ba mama merci pour na mutuna parcours artistique na ngai za moi mulai mais pour na kenango bena bele te ka abandi théâtre na 2014. Et puis maman jolie en semaine, je n'ai pas essayé de place depuis Paris. Na salle une année 6 mois après na yo longwa, na keba président de Kos Gaba na la lumière. Il a bien qu'il passe na ngai et puis ba to benga biso da to ma passa par rapport ya ba mo ya ba bilongi ko kana ki déjà par rapport ensemble comme ça déjà donc voilà. Ko sala une année 3 mois et pas président de Kos Gaba na la lumière, na ko intégrer groupe théâtral con ya président Herman Kasson Molimo. Ebenezer, climatiseur automatique, tout montre. J'espère que vous l'avez pas chité les sous sur la place au coma, journaliste. Donc il y a les sous. Papa na prince pressé quand Messi ainsi que winner. Herman Kasson on ça la teka super maestro oh lelo oyo. Là me soupo Julia. Pour Julia banga c'est grâce à Herman Kasson. Pour Julia, oui banga c'est grâce à Herman Kasson. Mon papa. Après que l'on a pas Herman Kasson, on a dit 5 ans dans groupe Congo. 5e année, nous avons intégré le groupe Les Baouta. Il y a maman Renate et Ifoku. Voilà. Il y a maman Renate et Ifoku qui est déjà 3 ou 4 mois comme ça déjà dans le okay, dans on a 3 mois ou 4 mois. Dans ce scope, maman Renate et Ifoku dans le groupe Les Baouta. Les Baouta cinéma et Renate et Ifoku.
toza wana tosaka musala na bandeko na nga na ba Chatoun Jean na ba Janine Kabuya na ba Lionel Kalema na ba Chantal donc tout ça maintenant ebele na ba Chance na ba chef nanga Chic chef Souriance tout ça maintenant ebele donc voilà na les bauta na après kozaka na les bauta na nazape chroniqueur moko ya ba arrive comment parce que outi na na comédie voilà okwa isiko na ndeni na chronique omoni biso banjilo to ba esprit mort to déterminé ne grandi na njil ah bon ne na botami na quartier 4 na avenue Kibambi donc omoni P12 omoni avenue na biso couloir ya Zénith au papa wemba pauvre papa wemba qui fait son nom oh ba changer bazala voilà au couloir à Zénith so couloir na biso donc ne grandi na njil développer alimenter et puis moi puis développer na ba bandal pour ngana nga natif bandal te tu as bandal ko ya et puis tu pesa makambo to comment ça va bandalwa on a bien né grandi na njil banjilwa tu na pesi bino ba mbote place bozali là je vois directement Sam Kunku depuis Londres le mystérieux Sam Kunku depuis Londres mutaka bara sabati na Oscar Marie tous les millionnaires en kilote pourquoi pas na trésor pour tout wana ko tu ba fait na to beta mobile na ba trésor et voilà de Yokanda wana ba master to tengena ba chiki moko na ba elike wana to présenter ensemble ba de Yokanda na master bele ba beta ba vena biso ba mvete na pesi ba joueur tout ba bima na njil ba mbote bele ba mettre tout en njil et puis ba artiste tout en njil venanga Sobe na njil venanga Isida Bilele José de Londres na njil venanga Gaou na njil pe sonam voilà autant comme on était pour y aller ko fa David na ngomndori quand même na autant comme on était dans demande ko te ba njil oh tu vas ça succès masa nanga Ronel Ekosi mbote bele parce que moi na njil pe Ronel Ekosi na quartier 4 wana donc osani nani noko nani Lalou Maleba la bière moi na njil pe donc bana njil basé belé basamba donc na pesi bana tout na pesi bana tout vraiment na pesi bana tout ya njil ba mbote ebele belé donc Teka Superflu maestro moi ma mère a comme journaliste l'air azaki na groupe théâtral comme président Herman Kasongo moi ba makambo ekomela biso tout mokili mobimbeyebi pour ne pas vraiment tozongela makambo wana donc ozonga mokie sima pour toi avancer bien pour toi avancer bon l'air mon président Herman Kasongo a kepoto moi ba vidéo est circulée sur internet par rapport ya ko bebisaka réputation ya artiste ou azaki moko ya ba artiste on sepeli sabatu tout hein l'élève d'un bon maître Herman Kasongo molimo et ben ezenga na baxile climatiseur automatique mutu montre muta comme scénario le rôle là te type na za mystique comme le rôle la patronne te moni la patronne pour l'instant keba ya patronne va beta baki lelo Herman Kasongo no commandé scénario non commandé scénario mais la patronne pour lelo va beta puis ba scénario ya danger ils ont fait ça idée et fait ça tout leçon morale parce que l'artiste c'est un demi c'est un créateur c'est compris donc Teka Superflu azaki na groupe Congo wana abandaki kobunda bunda teke njilo teke bagarre ni na yako sala courage ko luka maman na Aisha Okoko na pesi maman Aisha Okoko mote place azali ouais na luka yiko courage Teka vraiment comment on a Teka Superflu mambote vrai non na ya Superflu Teka mambote ya teke baba manga iteka na Teka ta comment on a famille voilà na luki maman na Aisha Okoko mais na la président de émission pa na a mère habité à yo par rapport à bouffe aux artistes et comédiens yo ko beta ba 6 mois mère a outi Canada la équipe année 2000 si je me trompe pas 2009 non 2009 ouais 2020 autant 2023 ouais 2020 donc année on a des mères a outi Canada la outi Canada équipe ay ko monter émission mona masanga Basilio ya dada na pesi ba monter place azali ba ko monter émission na parler na ngai wana bandal na futa na bandal le ba monter intéressé mère mère nana posa nano sala ba émission et pas na yo Teka bon c'est bon ya lobby na matanga ya sœur na ngai pe son nom Diana Makila de première fois na bano président émission et pas de 2009 de 2009 après une année à 2020 si je me trompe pas 2019 à 2020 sur la micro cité Diana Makila a kufi né na bano président émission pas maman Aisha Okoko pam babouf lelo oyo na comme chroniqueur
c'est grâce à mère wana natangi lango chikite o ba ifasiki na biso wana moi bande ko orienté yo coaching annonce na des annonces ya Gogan Supreme na PC bambo te place zali wa pona kina ke de bla gauche te pona bona o ke gauche ta fonga ba piste belé vraiment Gogan Supreme pesa ngai annonce na des annonces mitake charura na rutu cha mama yake na para yebisita bana do na bakita sikoyo ba makamu nanga ni Aisha ko mama nanga Aisha ko pa pesa nga siko chance na ba no présenter né na sali sous battant et belé pa maman nga yende na ko longwa siko na ba 2022 raison ça qui nino longwa raison personnelle parce que na yebi et pas Aisha koko ça va raison personnelle maman nga respect non yo mo kando raison personnelle yo ninga tout tanga ba raison tout mère na ngai ah ils a poélé dans le cas d'un parcours on a follow bana biso biti ouais déjà mère na nga déjà en considération en respectant na bolulenge tout. Donc peut-être simbagité par rapport à la raison personnelle là. C'est compris? Vraiment comme pas possible. Ana mouté maman le roi Herman Kasonga kabara sabati nae. A mouté maman le roi la maman na biso Belvi Kandila patrona. Alinga komona mutna. Na pas cité. Mettons yo lobi da Belvi Kandila patron na moment na pas cité belé pe baloba soki akabi na gauche droite foyeba. O baloba wana on s'en fout batika ba salaka ba publicité ma be pour na Belvi Kandila patron c'est pas un problème ya za maman to respecter non to pesa no mère on a ba respect belé mutala dire ba 3 millions na fait ta coquette ça vous avez parti Tony kana fait ta coquette ça c'est le cas comment and I'm so is good part of the boarding I am a people trop famille bota. Papa leki ya famille bota ngai. Famille bota na kati ya feta coquette to ba misusu pe ba yaki. Natalaki mama biso Belvi Kandila patrona. Natalaki mama nga Irsil Pechanga Black Light, natalaki mama nga Dinana. Miso ba yaki na bango. Nga o natalaki ba mama na ngai. Vraiment. Yo linata banani. Merci beaucoup Teka. OK. J'espère que tu es bien. Nga na moi ntoke na biso bien. Ça va, to beta masolo siko. Voilà. Ouais, ça s'est passé vraiment na côté na bino ba comédien na ba comédienne to beta lisolo ya Tendresse Dibinga. J'espère oyoka ki. Nani? Tendresse Dibinga. Na émission nga oyo ya mbinga yi papa leki ya famille bota ezate botanga ba kombo ya batu na émission oyo. Ezaka juste question. To solo la o eza. Juste question mo eza lo rap. Beta lisolo ya tin makambo elelo. Non, film mo ya kitoko. Parce que na yoka ki ya bengi aobenga ba bisika to kenda ko jouer, ba bengo so jouer te o sa musate na ebité raison eza nini. Yo na bowe la vraiment nini. Omoni guerre oyo ya YouTube, guerre oyo ya média et suka na média. Moi je m'en fous les robenga bateau place on a travailler na bango on a rana bango ensemble tout ça na servi bango oyo eza ngateka yo kindo benga là oza faible oza yuma oza zozo oyoka kiango ben je m'en fous peu importe ngana yoka kananga mais na fizaka focaliser na moto so yo bengi exemple o bengi mama na ngai Renate il faut kulongola teka so mama Renate alongoli ngai teka seka yoki yo pas de problème soki yo bengi Caroline na iko maman Caroline a longolinga pas de problème moi je m'en fous mais ngai vi que ba mère nga ba considérer moi na ya ba maman donc moi je respecte d'abord le maman muto ten kombo aza maman na opese ba respect ebelé tala a mérité ba respect ebelé donc na nga na ebelé ko loba pona été soka benga moi je m'en fous à continuer ko benga a ba c'est soki benga ta Belvi Kandila patron ba longa papa leka famille bota Pelé, là, on a un problème sérieux. Ah, vraiment. Merci beaucoup. Oh, pas mal. Ok. Merci pour la réponse. Non, vraiment, Teka. Tu as évolué dans Bissora, dans Masolo, dans Bino, ba comédien. Ah, ba comédien. Ba salinini. Non, ah, il y a mis un comédien. Merci beaucoup pour le son. Tu as mis Masolo, il y a Nini, film même parce qu'il y a qu'à déjà eu aussi la bilan négatif. Bilan négatif déjà. Neve méprisé, tout le monde papa na biso Serge. Nenga a sugi na paralysé moni conseil maman na biso Belvi Kandila pesi na bilan négatif na fingi ba deuxième bureau te na lobeli ba ma bête mon avis hein l'ukoko za la considérer na mobali numéro boso pe mobali ya bato mo ba considérer kayo moni biso mibali tout ça clair to selon pembe to botama ben fidèle donc so la biso mibali otenga boto ngana mwana ba mère ngana défendre ba mère to botama ba infidèle pour mis na biso ele maromona te mais keba boko za la neuf
mère ba petit ça azaka moko mère ba petit ça likeba moni mère le musu bo souffrir na ye na bata ozanga gila musu short na musu basket na biso to ba ingrate to ba reconnaissant keba na zongela mutu wana ko buka na te bolinga biso te po le musu na komina na hôtel na nga munene boye ya danger piscine na kat a moni ke teka moko bo rouler na carrosse mo ya danger après yo aborder ngo ye keba na zongela petit na nga mo ya banjili wana oyo le musu a okemba na botite ondimanga na ba galère afuta na batako ya kolonga banjili ti ba nini tout consort keba suna moni ana putain ya faiblesse ana mobali te keba na ozoki wana na te so pembe ngana te so pembe likona ngo olonga nga teka mwana ba mère te obakisela ngai mbonga garantie te so obakisela ngai za problème te pona ngo posa mais so ye po keba petit wana so ka bali na ete keba nga na kozongela ye po tona ba makamoko boye ongane yana ntele moko bo polone mbula na ba quartier 13 ebi quartier 13 ebi quartier 13 na njili bo poli mbula na banenga suka njili na kimbantseke manenga so fo bolonga depuis manenga ti boya siko quartier 4 fo futa ba moto so bona la moto te so bona te à l'époque kulina yite so njili kulina ka ba ne oyo njili kulina yite njili ki ba bouder ba garçon moko ba luka la na ba lenge na bango ba guerrier ba teti kulina ki na ngote mais par rapport à ba criminel à l'époque kulina ega lelo njili to ebi kulina to ba ki ba staffaire ba garçon ba lataka na bango bilamba ba père na bango ba fe na bango ba buna na ba poto na bango bongo est-ce que film bo souverain fort Lorette na PC ba mbo de passer sur au terre Olanda Lorette bo so abala na ega abala na Paris abala na rappeler moi je m'en fous so déranger papa na biso et bi que te faisait radio te eza radio te za makambo to so ngeza pembe no te za pembe eza fille wana na biso to souffrir fort na vie so lelo oyo souffrir so benga te kama yeso mwana ba mère na za obengete ya luka fani o aboti na lifanto pona na mwana bana mibali mwana 6 ans obi misavi non so olobi emiso lobini polele teta to beta pembe tumba pona na sepeli ka pona ba vérité na bana nga bango yo nana mwana nga Anaël comment bango lokwa papa hervé na comment bo sa fantique nana mwana nga liboso Anaël ana 6 ans 3 baza 3 na moni wana 3 baza 4 na robot ndeta na ba nzambe asunga nga pesa nga bakoki na bota 4 bana mais tellement vie ningezo kende nango mais apparemment na ko bota 8 mais na bama na 4 franchement pour état peur yao vraiment mais na beta merci Obed Anaël Dylan oh bazana on a boti eza Anaël na boti na Dylan donc merci na yeti Maroya oh là là Obed pe na yeti prévenir déjà combo tala vous me prévenir franchement on ne sait jamais dans la vie pour ndena apparemment na omona on va comprendre bana 5 mais on a 5 nous y va monter merci beaucoup Teka question à poser yo ndeti Fani Mabuka o abotelanga mwana nga liboso Anaël Teka mwana moko ya kitoko ya pembe ya bien akana miso lemba mwana moko za moi petit on so ba moni mitu na mais mono yo akamo misike petit mo za mo misike donc Anaël Teka na pesa mbote place Zali et puis Dylan bébé chéri na pesa mbote place Zali et ba fi wana to zana bango na ba to beta lisolo ya nini toya bilan négatif toya na keno kota na film na fongoli na yo par rapport ya nini to souffre na bango trop comprendre par rapport à bilan négatif on a zongela papa Serge a comprendre que asukiko c'est moi ça liboso qui na ba valeur par rapport à game quand le soki papa Serge yon moni qui belle vie candidat patron asa artiste et puis sans démedier artiste c'est la personne qui fait quelque chose tout en respectant les normes ouais les normes artistiques na scénario no moni mise en scène na ye scénario et puis casting na ye is good so ye na bella casting mise en scène écriture ye moko et bon na komela ko et moni biso do biso ya mukolo mta komela biso biso belle vie candidat patron na mo comment vraiment alors Herman Kasongo ye wana ko ma filmer ni alors ateka maïso ko ma be filmer Amo Jeje réincarnation pour biso na Congo to na pesa ba filmer na kombo ka lingala Amo Jeje yana ba langue mo boy mais ils ont réincarnation na ça comment filmer na nga na jouer ça Herman Kasongo principal donc moni ke artiste mutu a tourner mutu na ye lelo oyo kin makambo ye
Qui m'a embauché, eza déjà nani. Non, ça ebisa ceux qui reçoivent tant, les caméramans n'habillent reçoivent tant yako. L'Israël sur image et ça la biso énormément plaisir. Là je vois tout le monde na kin makambo na moni déjà na profil na ya WhatsApp. Là au benga au monde d'ailleurs na che. Faut ça balance. Oh non cheko, bon chete point. Kin makambo. Kin makambo. Kin makambo is bolo belandeti ni. Déjà oyo gadea si je zani. Si j'ai kin makambo. C'est que oui théâtre définition théâtre. C'est que mambo. Na kena inate kin makambo yango ya. Tout le monde a ndeko na biso Davina apo to mona président nga Ibobo Manoka na moni Luna Zawana et puis na moni Yemoko bâton de commandement maman chérie Belvi Kandi la patronne na moni pe mille esprits à Zawana Cardozo. Donc par rapport à kin makambo déjà oyo kada kin makambo. C'est mambo ya na kati. Théâtre c'est la représentation des conflits humains sur scène devant public. C'est faire comme la réalité. C'est l'illusion du réel. C'est un miroir de la société. On a ça, mon papa les famille de mère les gars, penam panzi wala. On te comprend? Théâtre, c'est la représentation des conflits humains sur scène devant public. Mère a fait ce titre, il y a Kin Makambo. Déjà Kin Makambo yogani. Mambo tous les gars dans la société. Tu ramènes en sur scène. Tu peux en forme. C'est ça. Yangonde. C'est ça. Théâtre, c'est un jeu. Mon mère n'a pas besoin de la patronne à tourner à Moutouna. Ate Moutouma, bande de Moussoun, a tourné moi semaine. Après 2, 3, 4 semaines, à tourner Théâtre, maman ne se regarde, il faut que tu as tourné semaine. Une semaine, tu as tourné film. Donc, papa, j'ai un mot, je présente Herman Kasson. Merci beaucoup. Papa, il y a famille Bota. Papa, il y a famille Bota. Tu as un solo ya affaire Kabelo, Zoloba, mais autres qui te zo mata. To ki bakangi bandiro na biso, ya famille Bota miyibi na karaoke wa bakende ko prester. To mona ki Bijou la reine, to moni Marie-Jeanne Bololé, batangi biso su kombo ya ebakata ba couleur, kombo ya princesse Ilustar, bangonde ba yibi ba Kabelo. Lianzi. OK, na poto na nzele ya mai. Lianzi nda seni. Ya mobo yana asuna ndinga kuna. Lianzi. Oh, alors ce quoi yo? Lox na Togo. Tangane na za. Minanga za no ya bien classé, ta minanga. Bien classé. Et puis non c'est ka. Non c'est ka na uni non c'est ka na miseko. Do mona onen. Yo so c'est comme mon comme wala kwa tilapia. Bolimbisa ngai. Pas d'injure. Te na fingite na lobi ki za lokola tilapia mais na fingite aza lokola. Ozo ko na tilapia. C'est que pour na monoko. Ti le ofinga ba comédien, ofinga ebakata. O sali succès na mondo ya théâtre. O sali combo. Yo lingo dimne combo ya ebakata. O finga Marie-Jeanne Bololé. O lingo dimne combo ya Marie-Jeanne Bololé. O ba souffrir les musu pendant les musu 10 ans, 20 ans, 30 ans de carrière na bango po ba luka combo ya Marie-Jeanne Bololé et vanda. Na mitu ya batu. Bijou la reine, porte-parole la famille Bota. Yo il faut diminuer. Princesse Ilustar. Fimora la Toko. Ilustar. Tia sala boy. Pour faire ça comme na yi. C'est na ngai Laba. Non, Marina Laba. Obanga ta français na été. Obanga ta net na été. Kamba moi be ki parle français. Et puis maman oh yaki na ba yaki be na Kabelo te, yaki ba Kabelo. Apparemment yaki ba synthétique. Olga Kabelo. Na yebete. Anan. Kasi ende kolo ba periki o ba na bande kono ba. Naibi Matik nani naibi Matik Kabelo. Naibi Bazebele ba la joie Kabelo. La joie Kabelo, maman la joie Kabelo, Esther Kabelo akufa na yebutu donc na bande ko bele ba Kabelo. Il y a danger. Oh. Naibi ba Marina ndeka Tumba. Maria Tumba ndeko na Sheila. Apparemment. Sheila aza maison d'habillement. O bateka ba Kabelo a danger. Naibi grâce Welo ateka ba Kabelo a danger. O tan kombo wana naibi ete natika lo mona ete. Oyoka patana na kombo te Olga Kabelo. Naibi ete. Ah teka. Naibi ete. C'est l'internet iti. Naibi ete. Osaza ba maison. Naibi ete na poto a pe na kina. Naibi Ilustar abanda Kabelo tongo. Naibi Marie-Jeanne Bololé abanda Kabelo tongo. Naibi Bijou la reine abanda Kabelo tongo. Naibi maman ebakata ba couleur abanda Kabelo tongo. Naibi Irsil Pechanga Black Line abanda ba Kabelo tongo. Naibi mère nanga Belvi Kandela patronne abanda ba Kabelo tongo. Melinga ngondete.
ya rani kana suka boko sia Style. umona suko na ibi dina na douce abanda bakabelo tongo suko mutu tangina kobo na yebi ete Vrai ou faux, baïba qui? artiste ko iba to sono pembe yo pesinga elamba na c'est la publicité. Toi tu penses que ngai elamba na c'est la publicité na yana longolo na zonsa maison na tant on a habité faut na pesio na pesi na kabeli yote obligatoirement faut zongisa. Est-ce que vous avez un contrat bassiné que à kabela gete Bongo et ça va verser sur mes bébés moi la fille wana na autant bon attendre comme parce que na lande pe direct il y a bijou la reine à lobby qui est non à pesa qui est à pesia et beka qui est non so ba silisi ko prester après on sani OK nango mais faut tout na tant de pesio bon na gisa ça net au vivra awa hein le to na hôtel na biso awa Buka Palace na ebi bonne na la publicité ya salle ya gym nena bo awa komi na komi abonné ya awa ya ofela so na ye awa moi grand Gérard benga nanga solo la kana débit ka na bien débit déjà tala est-ce que ça contrairement ba signa ki wana après ko prester ba ko pesa bango ou pas est-ce que muto yeki na ba direct wana osala ba direct wana mukolo biloko bo tanga kombo wana ba synthétique wana est-ce que l'existe son contrat que ba signa ki na kingana mais wana siko ba ser na pourquoi jouer avec des artistes comédiens ba artistes on mona ba vous savez ce valeur de poids likambuteka photo signé bakor na ba dire na ya lobini bien jusqu'à présent Olga Kabeo na c'est ngana zala na spectacle ya président Hans Luzolo na showbiz si na mona ba tout ba président ba nini ba Marie-Jeanne Boli ba sala wana na mona ba Illustar ba sala wana na mona ba Carloso mille esprit ba sala wana ba ndeko belebele ba sala wana les jours il y a musée national na kenaka te pour nazara moi un peu malade par rapport ya makamnanga na robela ni na zoka to okendete mais basala wana basala défilé par rapport ya nini yoka ba traiter bon miyibi sali bino ndena mais déjà muto zo déstabiliser artiste comédien oyo a déstresser rabino est-ce que bon tengo la ndepena télévision et baza basi ya bato et puis bana ba famille na bango babi basi ya bato ne yo lobi muto déstabiliser ba artiste comédien na raconte muto déstabiliser ba artiste olé musouti kayu na yo pas artiste ya biso tout réputation artiste donc en général na contre batouana uti kayu wana palo vandi botala le mususu Illustar a joué na moi Egypte na mukuse ko seka wana yeke destresso le mususu mundele na bino kuna beteko 4 mbata ne bisayo neti ya wana wasali ba direka sa kayu te ali aka na sima mito bato lianzi na tengo mona yo waki mwana makala bala bandeko makala bolimbisa nga to bandeko nga na famille na bino na fingi bino te mais makala ezara et puis millier makala ngunza le destin te na fingi te makala ngunza le destin ezara makala moko bo to yebi biso tout makala ngunza le destin ezara makala moko bo par rapport à soubassement na nenga mafweba kimbongi na tufenya mangwako faut que na nenga banado faut que na nenga yepsi pour so kotina nenga ya garura OK écoute na beloti ba fossette tiens. On a des wakuna. OK. Et comment? Et commis. Lianzi zo ki tivanda. Zo pena ki tivanda. Tonton. Oyo zo déstabiliser. Basa bandeko no bono sala mo musala moko. Oyende mutabandaki. Maman Olga Kabeo j'espère yende. Na ebi lianzi artiste comédien s'il vous plaît. Na ebi artiste comédien pardon s'il vous plaît. Lianzi boko mabatu moko te oyo baro bano jouer na bino, bano manipuler bino. Mutana matière lokuta pesio, yo baike soki ba mère na biso ba wangani wana ba preuve tangible. Il a biso ba preuve tangible to monango. Parce que là ozo ko akize mutu. Faut ça ba preuve tangible. Elle rende comme bo sali réputation te kama eso mona ba mère. Nana siko ba preuve tangible nengo benga place o tunga na sali, ona osa musala et so pa yo. OK. Oh guerre ezala guerre moko boye loyale esenga mbasu te esenga mpese te po biso bamere badaya moye bato balanda na biso ekozala te po bapere na biso oyo kisasa te oyo kisasa siko ndenge baoya bongo eyeke fo kodestabilize mutu eyaka propre te et puis kopo mutu asalaka eza teyate nako loba eloko oyo nazo maîtriser te o nazalaki te o nga na yebi ba mère nanga ba saleki mère promotion ya Kabelo mère wana na budget na mbongo mambutu mais mère peut-être pe kilo muntu
na nenga dobo kilo mutu na nenga dobo atie kilo atie kilo apesi mbongo te apesi pe ba kabelo ba ba prester nango moni to makabelo oyo ezaki ya publicité na bimuni makabelo apesi bango ba sala makabelo oyo faut boluka ba to ba bien placer ou expliquer bino oyo azaki sur le terrain ngana o déployer ka comportement ya bandeko na biso ba artiste comédien oyo ba changer ba koma libanda mboka depuis koma libanda mboka bo mo finir so ba artiste comédien oyo bo souffrir na bango ensemble oyo ba luki passe au sala combo bo finga bango c'est pas ça bien bien. Oui, là tu as raison. Et bien bien. Tu gardes la lame, on est pas bantou, on est des bantous tout le temps. Tu gardes la culture na biso. On est des bantous, peu importe va mboka to kende, toi ba bantou. Tu gardes la culture na biso et ça a énormément plaisir. Tala, on tout le monde valoriser culture na e. C'est pas que na petit na mo bende ko na mo boye a petit bon, ça petit na âge. Ça joueur boye qui no presté boye devant ba mindele belé a lobby lingala. O ba joueur na biso a valoriser langue na biso o ba joueur na biso ba noza na moi mon kokoso ya koloba yo mono beta yo nga linga français te nga linga calcul pour na calcul na moi auteur ya ko calculer makambo na kitoko mais français là musuno ko la passe aller na lo bipela ba sekinga yo na linga nga tina ba chinga no linga français te langue nationale oh langue na ça à l'aise pour na faut na s'exprimer. Vous malgré les Français ont tout le temps on a chic. Vous comprenez? Merci beaucoup. Voilà. Quand on a biso déjà Niniwana, tout sur la comme sur la musique. Te kanabi pose à trop musique. Aux fan ya hérité Watanabe. J'espère fuite ba musicien ya hérité Wata. Na fan ya bonne musique. Il y a la bonne musique. Oui, il y a donc nous a focalisé na mutuma osongo. Nous allons focaliser na mutuma. Na lobela bato basaka musala kitoko. Ya wenge to sola pe ya hérité Watanabe to monaki akendaki ko enregistrer album na ye Chemin de la gloire na Europe. Toki mo ba fuite kuna ekité mati ba musicien ko ba azate bercy mwana azate. Voilà. Na ebito okolo bandeti ni na sujet wana tant respect. Za motema monene. Toto na tembe boyka 007 El Diablo donc motona yambo héritier Watanabe oyo sa fierté ya musique na biso lisuzu. Là total il fallait pour pas tout le monde ba faire rigoler Jésus de nuance. Tout le monde va Fabrigas, tout le monde va hériter Watanabe, tout le monde va bien affilé, ça la fierté, il y a musique na biso. Par rapport il y a balibanda ya mboka. Hériter Watanabe déjà comme même déjà plus de 28 personnes. Tala âge na. Amemina ba mikolo na ye. O bazaka na ba groupe na bango. Bazota tango ke na ta poto te. Ami bon na poto. Hein? Ba ke ba enregistrer. Kokima ya ba musicien elegelaka biso te tout vango normal. Ndeti ya Bercy mona to loba Olivier kutuye mona na ki hérita na nini na sans ambition. Alobi ke sans ambition. Olivier yemo aloba ke otita Olivier tutika ye azobela za ba problème ya santé. Aloba na ye yemo Olivier aboyi abino ngana ozonga ka Kishasa parce que bana nga bana ki Olivier mwana kasavo na pesa ba mbote place. Otika koba otika na Olivier mais le reste Nabi ndeti Bercy mwana so akimi sans avenir. Ah bon? Par rapport à quoi? Atambola. Même pour tout si je me trompe pas, Wazé quoi? Si je me trompe pas. Avec Montréal, dans le nom de Wazé comme un poteau, après poteau Wazé quoi, Yekin, babouf, alors qu'il n'est pas fait rigoler de nuances, babouf. Alors qu'il pas ouvrir en son. Abeti libanga tiro me na poteau te. Merci beaucoup. Aye ba ouvrir en son pesi baninga beti baninga écouter ba animateur kuna beti bango abatikile pe nini boye charge en ben ezali pe kilo par rapport à on les a wenge ça va quantité akokite 12 te wera longa 12 to na 24 ya kolembola to lembola par rapport à zongi pa ite Watanabe ite Watanabe azuye babouf akena poto bona banzoto ya ba Bercy mwana à l'équipe une émission à valoriser comme héritier motema malamu abimise na prison alobi bolam ebele ya héritier wa moni ba tusu ba okima na poto to pesa bango afoti te to taka ba subasima place to uti ngaso memi na poto na okima na koso te okima no e bo bato baza poso ba memo na poto so ba yoki ba memo lisute soko memi na poto siko nga na yebiso clair et net na kokima. Oui, pourquoi on a Pourquoi? Non, t'as la conjoncture. Tout sur la pembe.
vérité pas na bino et alors libaku na bina la timba yuba vivra bien concernant sa solo la kitoko na ebité berso okima pourquoi sera atanga da bola sans ambition animateur ya kitoko arana nuance ya danger na la team wata wana ndenge mo lobeke neti nga na sepela nga te na kozonga Bercy na la team mais tellement yé moko bâton de commandement andima tosani et alors wenge te moni wenge wenge yaka bafan nde bajijaka oyo ba député na yangi amafanda kabia bobini mpona fan da jige yango moni ndeko na biso ba mutu ateka barabasi ezaka nani ne population ezaka barabasi donc pour te dire que bafani wana baspiritas wana balinga na bango mpe Bercy te na retour na ye mais to aza sans ambition mpona na team wata déjà wana peu importe bato de commandement ndimaki mais baspiritas toki na mwa tindeka tchakal par rapport mais scolaire ye moko ye alobi ke ye vanda wana par rapport à makambo ma epesaka makambo osani ondima oyizama Bercy mwana so okimi na poto ose kozalaki sans ambition pas de problème vas-y courage félicitations spirituel la team ekufa te yango lobi la team kisi nzoka kutu wata meme na poto na biso tuto okende neti ngane na okima na la team boye esali sous plaisir mpona bisalaki na émission elobaki soki wata meminga na poto na biso nange ya mokolo tika nonga par rapport à conjoncture na bien naofutela pale moko boye na bandale la mosusu mbula ebeti boye mma ekoma osabo so nake na mboka moko boye merci beaucoup Teka tozaka wana kaka na musique totikalaka wana tobeta masolo ya wenge musique maison mère emataki ekitaki le roi de la forêt bavoyage ebelebele ser na biso dil manzaka pe na voyage à poto oyo basiraki biso fayaki akende mais ya kokamo ezali wera mimi ba musicien amemi quelque bato ya mais ba bureau na ye mosusu mais odil manzaka atikala kaka place wana pe atikala nyongi te azokumisa toujours kombo kaka ya orchestre odil manzaka respect soldat retour na bango na Kinshasa tomoni absence remarquable ya café room na ebité ozape amoureux ya bonne musique okolo bani pona café room avant to bando kumisa ba musicien ebele na mboka o tozaka nano bana wenge nga vana koma fan ya Héritier Watanabe avana koma fan ya Fabregas avana koma fan ya Ferregola avana koma fan ya Bina Ville avana koma fan ya Mututu tozaka no bana wenge ozo comprendre wenge za nzete wera za musisa bayemba yango combien de personnes bakima o wera mema na poto bakima kima tokeno les marquis bakima na bango tokeno bato nani ndeko na biso Olivera c'est normal okima na yo mwene Olivera pas obela yemo wata lobi pardon Olivera café room mais café room to sur la pembe nzoto café room est nzoto musicien santé na emoro te santé te wala ki santé te ba santé mo be azangi ndetini ya rolia na nzimi faut tuna so café room azangi nini po so café room akimi trouvango normal mino mo no kasika ate na musique eloko kasika la raté yozo bato trouvango normal biso siko pona ye moko igwe peut-être atiela rapé café room motema les jours ranson na lobby ki na kanité les jours ranson en kufa de lobby ki wenge musique à maison Mercedes aussi longtemps où ranson azo qui existait papa webi ko longa faire rigola dega webi ko longa Bigington dega webi ko longa Seleyo dega webi ko longa Babinombe dega webi ko longa nani ya Serge Mabiala na bisao webi ko longa nani miel te atete depuis webi ko longa na bango na ebe ta finga bato na ebe te bogara finga bato anani bata province tout ça bakinois tout sur la mamuto sur la aw moni bato balongwana wera lela te ma regretta oui fois na ba regret parce que bazaki pa ba cerveau et que wera zone za muta indusa alukile biso roi David
fongona mifulu wa kubala mko nani wana ngai wa David biso batami kuse to bimi kala la ngwe alerte général tout kuna be le marqué beti alerte tout wera ko silaka les jours o wera yemo ko daye mama Sylvie mpata na okana ya no you know be ya Noël na kani ya kufati azala kaka mais soki wera kufi nde maison mère daye mais aussi longtemps wera son ezo qui existait maison mère qui existait kaka kolongo ya Olivier akotika ina poto ko kimane oza pe analyste to ça non analyse ya likambo ndenge ba musicien ba komo okima kima pena ba boss na bango na poto bon est-ce que ko longo la ba boss msute nini on memaka ba musicien poto et ko si na pese exemple mo typique hérité watana ba mema ya njora na ebike yo nanga to ana so même même état d'esprit obeta nonga te atana ya miona émission obeta ngate amema yanjora partout yanjora ya kisa afinga hérité watana begoga toto na tembe so lelo oyo yanjora zongi na la team wata hérité watana ba memaka yanjora na poto wa sûr que ba spiritus na ye mo bon beta gazo yali kamba gazo te yali kamba motema moto et aussi li saba leader a petit o mema ba tuna poto te poko banda ko banda okima na poto bani lelo te ba fe na biso lwambo bakima bangona ba poto ya no mamba sika eloka sika ezaka te eloka sika ezaka eloka sika ezani donc na oshite eloka sika ezani ndenge fati beton sel biso babiloka sika ba pale wana ba tunga biso bani eloka sika comme apeka ya kala ah merci beaucoup merci beaucoup to shite na question oyo Koffi Olomide akendaki ko fêter 45 ans ya carrière na ye je sais pas ce que ça ya nini ya quartier latin ou ya carrière na ye akenda fêter on a Côte d'Ivoire to moni ba commissaire roi fait na biso te malobaki tutanga komo ene te na ba émission nga banga pe na yo na banga fo ko tanga ba komba fait na ba émission po ve na yebi nanga te félicitations vene ko miroir donc c'est un peu ça. Merci beaucoup Teka. Na beno date au chité na question oh quelqu'un mo gentil na batutu balandi biso vraiment de partout. Voilà. Oh ya yo vraiment na ba oh ba yebi opete. Ndeka tout to le likoleza kana libaku te. Mais mokula kuta na libanga ndako banda ke likoleza na libaku. Car ma pe koto fuma li misun batiki ba poso. Pilipili na tomate la ta variété moko mais jamais bête équipe moko. Nzinzi ba pese mi so ko mona bula so mona ba immeuble so mona ba amer o ka so mona ka saleté na poubelle. Négliger mukoko la manga au moins les gens disent ba kolanda yango ngube mo na kate mais là ni sara makasa ba ba kompela ki mpepeleki wana li batata mulaka na fier masumbara partout pra donc allez-y comprendre moi te gas perfume est au moins ba maman papa legi ya famille libota soki bomoni ki na chrétien bino muke numéro eza wana na lingara boya na téléphone to sulula ah tonton bo lobaki moi mabe moi remarque moi ni te numéro de téléphone yo ba robeka ka yo ne biso na nzela na biso na famille boto to pesa so ba numéro te pour c'est pas donc yango important te na pesa numéro de téléphone do ba yebi te kama eso mwana ba mère o ayebi te akoyeba kaka te kama eso mwana ba mère numéro a contacter ka Julia Zawana pour que bo pesa biso ba suggestion ba remarque et ça la biso énormément à plaisir ezaki te ka ba propos de ni sanangage ke ngate kama eso mwana ba mère na fingite to solika pembeza analyse normale donc na ba tout bon finga ba artiste et comédien botika parce que baza bandeko na bino o basaka musala ba sepelisa bino botika poma ko finga bango yo mama oyo ya rapo o déstabiliser po yo ndeka ka muto déstabiliser Karine Mokonzi oh non Karine Mokonzi abi réseaux sociaux de kabola bango on s'en fout oh Karine Mokonzi ayibi o kabelo la kabelo Karine Mokonzi na la taba kabelo donc ya kana ba dossier kana ba dossier ba kabelo donc to lembi ba dossier kabelo bino ba yo bobenga ba place biso to bateka ma biso to sa musala biso to ba bana nga bana mibale d'abord là bon moi na 6 ans moi na 4 so 5 bon ba na 10 bord that's quoi des gabo c'est que fona boko la bon on a bien la famille fona lia fona lata so là yo zo ke benga ba place on na travailler ba longola nga teka po yo pesa nga musala on esprit te o sans esprit muto en esprit aya na télévision au fingi teka mundo fingi nga muibo ibe mo sino mbongo na sako ibe osi mutuka mwasi na yo ezape ya solo ne bango balobi osi mutuka mwasi no otuti ici oh mutuka mwasi na nga mbongo ya mwasi na nga nebe kumba OK tuti ça na tuti mutuka mwasi na nga esali bino mabe na nini ne bolobaki wana bokosaki na bino esa bente yaka na télévision finga no teka
pas de mais kofinga maman abiso de maman abiso d'ailleurs kofinga no été finga no ngande pas de problème ko tika obenga ba patron na ngai na space ça comme ça là balongo na ngai po yo ozwa nini gozone mais yeba ki na yebi yo de yaki ozobenga benga bango bazo yebisa ngai balobi bien bakolongola ngai te mpo na saka mosala na ngai mwa bien donc yo luka nde mutu azala lokola teka abando finga nga ekosala mpe prompte mais biso na famille libota tofingaka te merci beaucoup na Belleville Kandila patron na maman chérie merci beaucoup na papa Kulutu Jerry Kobetox na Noko Prince na porte-parole na biso Bijou la reine pourquoi pas na Jemima Ibele Ibutu pourquoi pas na Kovodor la famille libota doit Bianca moi na suka na biso donc batu tout balinga na biso merci na Oscar Marie tous les millionnaires en kilote papa na prodige Wambi depuis Chine Moutaka Barassa Batindaye pourquoi pas na Baoba Schengen beauté plus l'argent est égal à vrai depuis Canada pourquoi pas na Nzaz Ramsi de King depuis Canada maman Anita Moutete deux fois maman canadienne depuis Canada espace qui toko tout ça awa dans un hôtel ya bien moni place to vandi osinde ke to tokate hein pepe ekota boye to na Buka Palace donc mutu to ana posta ça ba séjour na Kinshasa ayaka na première rue Forgeron à tunika Buka Palace a kozwaka vraiment dobo a côté na mafuba ebelele chauda na rutu cha mama yake na para yepsi na banado do na bala mafuba kimbongila un bon don grand banado. Merci beaucoup. Papa Leki, vous comprenez que dans papa Leki famille bota donc partout les cara atika rende makambo aleka inapercité. Merci na batutu bozaki scotché branché dans l'épisode de début jusqu'à la fin. En tout cas, vous allez vraiment wana toujours pour na kolanda biso vraiment merci na ba commentaire na bino merci na tout au bozo sala. Maintenant parce que pardon s'il vous plaît. Kin makambo film même non c'est quand na Bellard. Vous consommer en vraiment kin makambo. Toi na posa no moni posa biso ça. En décembre, tu as 500K. Il y a des abonnés. Pour toi, il y a 200 et quelques mille. En décembre, tu as 500K. Après 2024, 1 million. Merci beaucoup. Papa qui a bâti à Maloba. En tout cas, vous consommez qui ne m'a ramené des gens. Bafan ya famille bota boa dans la film no qui ne m'a consommer en vraiment en pagaille à des ordres quand dans zolo banakata Isaki News télévision. En tout cas, au tomber la vidéo son bala liboso koleka inapercité s'abonner et puis dans si on a bien aura beau appuyer na cloche de notification pour à chaque moment bani bando kota ba news na biso bando zongo vraiment la facilité. Merci à maman Rosa patron, merci à papa José Yongolon simple en considération. Merci aussi Nadia, merci Mayemba qui s'appelle très Kayende vraiment do salangana zalaka toujours quand des bons mots nanga sans oublier Platine Kao derrière la caméra. Merci na babonné na biso tout ba obalingana ba obalingana te to kutani prochainement bye.